Merci Banamboka, merci Balandi. Il y a émission meilleure de la RDC. Vous êtes déterminés à Kokanda fraude à tous les niveaux. Après l'Iwayalo, indépendance est vrai qu'il Moi, na musala na bino toujours to ebisaka bino ke tozali wana pona ko servir bi. Yango wana lutte contre la pauvreté et kozala une de nos premières priorités. Ezo lakisa ke Kabila lingite be élection salama. Umeya Kabila. S'il n'y a pas élection, Kabila doit partir. Ce qui le 23, élection égalité le 24, tout ça est indépendance à l'issue. Kakana masolo ndenge ezalaka toujours. Ezo sala passe, toloba te. Vous servir, c'est notre devoir. Et surtout dire la vérité. Merci Banamboka, merci Balandia, émission meilleure de la RDC. Merci Balandia 3W Congo le News.net. Merci Balandia Nabiso. To ebisaka bino ke meilleur de la RDC ezali émission oyo ezali ko encourager malam pe ko décourager mabe Banamboka. Na ndenge ya musala toujours lelo lisusu toye ko beta lisolo ya ba meilleur et surtout lisolo ya mboka na biso. Na cadre ya musala toye bisaka bino ke meilleur de la RDC oyo ezali émission et encourager kamalam pe décourager kamabe bana mboka mokolo ya lelo tokoyeba na kobeta masolo epele na o etali makambo eza na kati ya koleka na kati ya mboka na biso et surtout na période oyo électorale oyo batu nyonso batelemi likolo bazoloba na mopanzi ya opposition tout comme na mopanzi ya pouvoir masolo eza na kati ya kobetama. Alors yango tozwi lisolo oyo toyeba na kotuna nano tolobela pe responsabilité ya mutu nyonso na kati ya mboka tokolobela lelo responsabilité tozolobela lelo eza par rapport ya makambo eza na kati ya koleka na mboka comportement ba congolais bakomi nango baye politique na baye politique te population ye moko lolenge nini toza na kati ya ko se comporter na mboka na biso lelo tozomona ke mboka ekoti penza mwa ba désordre lekibele et soki biso tolobi toloba wana o alobaka alekisaka te totika yo sala kaka bozo sala wana nde soki tolobi ke osali mabe wana alekisi et soki tolakisi pe mutu mususu asali malamu wana olie olinga kaka tolakisa tolobela yo moko soki tolobi pona bato mususu ekomi ndenge olobaka wana bana mboka meilleur de la RDC musala na biso ezali ya kolakisa ba image ya malamu makambo ya bien oyo Congo azanango libanda ya mboka toza wana pona koloba kaka mabeti koteka image ya mabe ya mboka na biso te oyo lelo motu nyonso bakomi komona soki balobeli congolais kaka bato moko mitu esalaka te mboka oyo makambo etambolaka te mboka ya ba pauvre ya miyibi ya bakuluna ya bandumba ya bachel mboka ya bato oyo bazanga sens non na kati ya mboka na biso toza pe na bato mito ezosala toza pe na misala ezotambola toza pe na bato oyo bantu mususu ya bamboka mpaya baza na kati ya koanvie toza na ba valeur na kati ya mboka na biso oyo esengeli ko présenter ko sala ba portrait na yango campagne yango ebanditi ofandi ozoloba te or meilleur de la RDC eza tribune ya présentation de meilleur aonde bisika to présentaka ba meilleur kolakisa misala malamu mutu asala ofandi ozobouge te ozolakisa yango te osalaka pe eloko te mais ozozela baya kolobela yo to banda koloba kaka boye na vide numéro na biso eza wana meilleur de la RDC ezali espace oyo ezo présenter ba qualité ba valeur na ba domaine nyonso toponi te o nga nazalaka pasteur o nga nazalaka ministre o nga nazalaka professeur o nga nazala étudiant nga naza nani oyo eza meilleur nde meilleur de la RDC yangwana bana mboka tozobeta lisolo ya responsabilité génération ezokende na kokufa dû à ba mauvais
comportement toza nango biso moko ba congolais na batu bazo kamba na oyo baza bazozwa mwa ba responsabilité ya mike likolo ya batu mususu. Chaque mutu azoluka kosala au-delà ya oyo esengeli ye kosala, au-delà wana ya malamu teme ya mabe. Nde ozomona tata mukolo azofinga batu publiquement, azana soni te, azobimisa ba injure ya mabe na munoko na ye. Après bazobenga yo honorable, après baobenga yo excellence. Est-ce que makambo bimisaka na munoko na yo ezalaka penza excellent? Malobo yo bimisaka ezalaka honoré? Boni boye ko papa. Hein mama? Pona nini boye? Toloba te. Soki tolobi tokoya kotambola na longi na yo. Maire de la RDC ezali wana. Tona koyebisa mutu mabe ketika mabe. Eza ndenge tozo encourager mon mboka Joseph Kabila, le président ya République démocratique du Congo, omoni ki a marqué na temps na ye. Azui pouvoir na ba condition bino boyebi ndenge azuela ki pouvoir. Abundi quand même sangisi bandeko oyo bazalaki na zamba basimbaki bibundeli. Et après aye kosalisa maponomi na kati ya mboka na biso. Toleki na exercice mibale ya maponomi. Asaleli mandana ye lelo azana nzela ya kotika pona batu mususu. Siko place makanisi na biso ebendami nde yango wana kotuna ke bino pe batu bozoluka kozwa. Est-ce que bokozala ni idéologie lokola ya Joseph Kabila? Bokotambola na lolenge ndenge ye pe atambolaki? Est-ce que bokozala na mutema munene? Bokozala na susi wana ya mboka? Soki na lobi bongo o aliaka te. Maire de la RDC yango wana soki likambo ya malamu ezali tolobeli yango. Oto yeba ka tendance na yete azalaka wapi? Yo lingi na zala wapi? Tendance na ngande yango yo meilleur. Tendance na ngeza ya ba meilleur. Soki osali loko ya malamu totiyo maboko. Ndenge moko tozolobela lisolo ya mwana mboka Emery Okundi. Boyebi ke tobetaki lisolo na ye tolobaki azalaki député, le premier député à être élu na mboka na biso ya mwana mke na 2006. Akomaki lisusu député unique ya parti Fonis parti na ye na 2011. Na batu nyonso bakendaki ye moko député abimaki. Et après kombo moko wana e ya kobima lisusu na liste ya ba ministre ya gouvernement et union nationale oyo ebimaki na accord ya Saint-Sylvestre. Voilà ba qualité etindaki biso kolobela lisolo na yo. Bongo soki tolobi bongo o ale yo ole sakate hein, mais olobela kamingi kaka bali. C'est que soki ngana lie c'est que yo pe oliaka. Okolo yebi ke batu baliaka. C'est ça, biso tozolobela ba meilleur. Lobikuna tolobela ki sortie officielle ya mwana mboka Félix Tshisekedi oyo abimaki lokola président ya UDPS après kufa ya tata na ye, après la mort ya mwana mboka Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Bon monaki ke première meeting na ye et pesaki déjà signal fort que Félix azali. Ce qui tolobeli est-ce que to sali mabe? Yo sikoyo zalaka na stabilité politique te. Bayebaka tendance na yo te. Ozalaka wapi na malili to na moto te yebanaka te. Siko soki totangi kombo na yo te o aliaka na mopanzi mususu. Boni boyoko. Maire de la RDC yango. Campagne yango yo. Kalate. Awa soki olingi ba portrait ya bien. Basale la yo ba portrait ya kitoko. Yele biso ba élément information. Prouver biso de quoi oza capable. Yele biso oyo moni ke tokoki ko sale la yango.
numéro na biso ezali wana benga biso tozalaka bato ya terrain tokotaka bisika nyonso. Mais seulement que tozoyebisa oke tango koya na ndenge ya mutu likolo te, koya na ndenge ya loyenge te. Po biso tozalaka pe posana bato baya te, biso moko tolobaka. Eza pona koorienter mboka ekende liboso. Soki oza mutu ya lokuta komeka koleka na meilleur de la RDC. Et soki omoni to blobeli mutu awa, nous avons de preuves et à convaincre biso que il mérite. Les éléments de preuve bas ezali to sali analyse, to tali parcours, to moni ki akoki kozala classé parmi le meilleur. Voilà pourquoi to betaka masolo na kati ya émission meilleure de la RDC. Bana mboka meilleur de la RDC tozoyebisa bino ke botika mabe bosala malamu pona mboka na biso. Toyeba ke moko na moko aza na responsabilité liboso ya mboka. Et surtout toza na période oyo histoire ya mboka na biso ezozela biso. Hein? Toza na période moko oyo mokili mobimba bazozela. Tozokota na histoire ya démocratie ya mboka na biso. Ozomona ki tokozala na ancien président ya république mais azana bomoi. Toleki na exercice ya passation pacifique ya pouvoir na batu ya bomoi ezate ke o kinganja ye na minduki tuku ndenge bino bozolinga ezala wana. Ale o ya kei soki akokende kokufa soki akozala soki wapi. Non, ce n'est pas ça ce qui nous intéresse. Pour nous ezake tout mona ke mapona misalemi mokonzi ya kalabimi ya sikakoti. Toleka nanu na exercice o nanu tosala te. Ndenge tosalaki pe na 2006 mbala liboso mutu akoti pe na ur a voter malgré bato balobaki eza mabe eza boy. Oui, c'est ça. Na jeune démocratie nyonso bisika nyonso eloko ya sike komaka ezalaka nanu kaba kokoso. Ata na États-Unis d'Amérique, ata na Europe, ata na donc na France par-ci par-là bisika nyonso mouvement oyo ekota ebandaka na kokoso. Mais seulement qu'il faut qu'on pèse un coup de chapeau na batu oyo ba salaki effort ki makamwana esalema. C'est pourquoi moi je reconnais ba valeur wana na kati ya mona mboka Joseph Kabila oyo alakisi motema munene ya kosalisa yango na kati ya mboka na biso. Parce que ceux qui te lobby que ça ba pression, oui, pression ezalaki, mais quand même batu mususu pe bazwaka ba pression mais ba sedati ba pesa biso chance ya koleka na urne te. Lolenge Mobutu azalaki awo tindenga kufi motema mabe toloba te okomi na suka ndima attaquer intérêt ya mboka ezala liboso yo boyi oke nango tina suka ti okimi oke kufa libanda et profiter biso nani et profiter mboka na likambo. C'est ça meilleur de la RDC. Le meilleur de la RDC yango. Alors ceux qui tolobi to pesa coup de chapeau na mona mboka Joseph Kabila parce qu'il y a un motema munene ya ko se dépasser ko kende au-delà ya ba émotion personnelle. Kolongwa na ba makelele ya pamba hein? Na balokumu ya pamba komona nanu d'abord intérêt ya mboka komona intérêt ya pop komona te. Oui, j'ai affaire à une grande nation oyo pe histoire nango eza na kati ya kozela biso parce que koya ko rattraper biso avec le temps. Makamuna zolo ba oyo bana mboka ata lelo bo reconnaître te boko tikala ko reconnaître yango boko pesa kanga raison. A des fois na mboko boko tikala ko zo muntu mususu ya motema munene lokola yete. Là na lobby parce que ce n'était pas ou ce n'est pas fait à tout le monde. Les lots na ba condition tozali tokoki ko critiquer tokoki ko sala nyonso mais toyeba ke histoire et ko se répéter histoire ezozela biso totala simanto uti totala liboso tozokende mais tala sikoyo soki nanu biso moko tozokufela kibokonzi ya ba parti politique
bato ozomona bopona ngai bozo kufela bokonzi na ba parti politique a combien plus forte raison que soki yo zimboka mobimba boy okoki kopesa yango facilement exemple ezaka ya ba parti politique ozomona muntu azowelela ki leader na kati ya parti politique oke bokonzi bapesa ka yango batu muntu alukaka yango te botia na mitu hein ndi ozomona lelo batu nyonso bazoya awo bopona ngai bosala boy batu alokoso miyibi bazoyela ba intérêt na bango ba commerçant otolo bate bokango komi yayo mokonzi baponaka ye na batu nde basalaka choix eza te ke yo ye kaka boponanga te nde ozomona lokoso eleki na mboka a cause ya lokoso wana mutu azowelela intérêt na ye azoloba soi-disant au nom de la population azomona intérêt ya mboka te azobunda pona intérêt personnel na ye osoki tolobi bongo akomi na tendance boy totika yo sala mabe totika mboka ekende na kokufa bozosunga mboka na nini mboka ngo ekomika ya ba politicien biso nyonso tozaba na mboka mutu akobangisa moninga azali te mboka ya biso nyonso mboka bakoko mboka ya Emery Lumumba mboka ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba mona mboka ya Solo mboka ya Laurent Désiré Kabila hein? Batu oyo bachami sisa baboya ko céder na n'importe quoi ya libanda boni boyko Tshisekedi azalaki awa est-ce que abanda ko senga batu bapona ye batu bango moko ata lobité po bayebaki Lumumba memema e bongo yo zoluka boya kopona ngai nini ezolakisa ke soki yo ozwi place wana ya mboka awa okotika yango ndenge Joseph Kabila ndimi alobi nasaleli yanga esili au nom de l'intérêt ya mboka nous devons entrer dans l'histoire ou bien tokoki kokota na nouvelle histoire ya mboka na biso tina wapi nous allons faire les élections sans moi voilà courage ya boy et ceux qui m'ont opposé acte ya bongo esengeli ko encourager ndena lobaki il ne faut pas jeter ba fleur na muntu kaka soki akufi to ko tongela muntu monima kaka soki akufi te muntu musu batongela kaye monima zana na bomo so moni acte moko ya bien ko apprécier yango malamu makambo na zoloba oyo ata soki yo ndimi yango boyete ondima kango na kuzu mengana za hypocrite pour ndima na kuzu to zoloba makambo eza na kati ya komonana exemple bozola kisabiso eza na ba parti politique na ba église na bisika ya ba association lelo na Congo mutu akomi kosala lisanga moko boye kaka poke soki ya kufi mwana atikala ou bien soki boye non na règle ya démocratie ezalaka bongo te ezalaka pe intérêt personnel ya mutu te meilleur de la RDC ezali wana toyaki lelo mpona koyebisa bino ke responsabilité ya mutu nyonso histoire ezozela biso nanga mutu nazoloba na yo mutu ozolanda ngai olobaka trop olobaka pe mingi me oyilandaka na yo ngaka o biloko nini alobaka tangi nini yo lingi na tanga nini bato batanga makambo bazosala ezelakisa nini oyo batangi mingi wana wazalaka na diplôme nini alingi kolakisa nini bazu diplôme bozwi botondisi makambo nini bino bosalaka ya bato ya mayele ya ba diplôme wana ya komela masanga kolangwa kosala buzobo bosalaka wana omoni tata mobimba ye na mutu katelemi asubi na nzela bana bazoleka nde ozomona immoralité ekomi kolonga na mboka ofanda boye kuna okuluna o boto oyo bakati o koto masasi ebeti koto babomi koto babotoli hein bana mboka tozokende wapi nous sommes là pour présenter le meilleur et musala na biso ezali ya kolakisa malamu ya mboka koyebisa mutu mabe ke tika mabe koyebisa jeune garçon ke avenir ezozela yo
plus que mikolo eza na kati ya koleka, plus que ozo na kati ya koperdre makambo ya vie na yo, zwa temps ya kobongisa vie na yo na normal, longo na mouvement ya masse, tika kikuluna, tika moyibi, luka vie na voie normale. Hein? Et ceux qui mutu nyonso conscience na ye ezo sala, ayebi ke lobi histoire ezo zelanga, lobi na zana ba responsabilité o il faut na assumer, akoyeba na proposer ba acte digne et de foi. C'est ça meilleur de la RDC. Ozo luka ke lobi kuna to koma na mboka oyo eza meilleur. Ndenge kombo na biso ezo loba meilleur de la RDC. Le meilleur de la RDC. Meilleur toko tikala kozala nango kaka na kobenda na bitumba. Na motema mabe na lokoso te toko tonga mboka te. Soki mutu asali malamu, il faut qu'on reconnaître ye. Tozalaka ba hypocrite te ya kondima sima ya ndako. Po lelo tozoloba batu bazalaki na opposition lobi balobaki. Lelo baza na pouvoir balobaka ni. Ba changer langage. Ndenge moko pe yo lobi. Soki okomi pe na pouvoir, okoloba pe ndenge mususu. Oko changer langage. Batu oyo bazalaki na pouvoir, oyo bakatisi na ngambo ya opposition. Lobi babanda koloba ndenge mususu lelo bazo changer. Et nini ezolakisa ke soki azongi akozongela ni. Mutu aza na sens te, mutu aza na tendance moko yebani te, mutu aza tantôt plutôt. Meilleur de la RDC et luka kaba problème. La responsabilité ezali pona mutu nyonso. Mokonzi, mwana. Komona te ke soki ba pesio eteni ya mabele okonza. Okomi likolo ya nyonso osala n'importe quoi. Yeba ke eza pona tamuke. Lobi batu mususu bakozala wana. Po batu bazalaki wana eza yote. Yeba na kopose ba acte ya bien oyo ekotika bilembo. Ndenge tozolobele lelo mwana mboka Joseph Kabila. Ata akozalaka te histoire etikali. Ke eza na président moko alekaki na mboka oyo azwaki mboka na condition boye, akomisaki yango na condition boye. Na difficulté nyonso. C'est pourquoi tozobenda matoi ya mutu nyonso ke na chaque pisika nyonso koki kozala responsable. Okoki kozwa ba responsabilité. Yeba na kobunda ke otika elembo. Yeba na kosala en face sans ndenge bamboka mususu ezo se développer. Tolongo na mutema mabe ya kindoki ya ba africain. Ya bokoko ya ba coutume, miloko ya kala. Ya ba haine, ya ba tribalisme, ya ba division na ba séparation. Ya ke biso batu ya kingandi, biso batu ya boy. Eza na sens mon côté. Il y a des qualités oyo nazana kati ya ko reconnaître na mona mboka Joseph Kabila ezaki mutu akoki koloba mabe alobi ya fingi lobi ti asilisi omoni à un moment donné bakomi na yemesa moko bazo solo lokola baninga abosani makambo oyo boko se rappelaka nango un jour a des fois ekoki kozala nango grâce nzamba sala kibino ke bozala na mutu ya boye na mboka akomisa biso na isika komisele biso. Nous devons tous encourager courage wana oyo mwana mboka Joseph Kabila zui et bomonaki na Sadek a changé ki langage te alobaki kaka ndenga alobaki akoto sa constitution et lobeli elikamute bana mboka biso tokumisaka batu te mais to présentaka nde meilleur après cela esili lisolo pe esuki wana likamususu ekozala nsima te. Biso tolandaka soki tomoni mutu asali malamu tolobeli yango tosuki wana ndenge na lobi boye na suki wao ndenge na lobi wao na suki yao po kokanisa ke après koloba boye na kokende o sala boye te na suki yao mutu apesi nga eloko azate mutu ayebisi nga na loba pe azate. C'est l'émission meilleure de la RDC où tous encouragés madame.
Ce qui est équipe nationale et qui est longi. Ndenge tozana kati ya encourager avec club na tout TP Mazembe. Oyo ba koti na garde finale. Voilà. Toloba te. Ndenge toza encourager bango. Ce qui osali malam tozoloba. Mais seulement tozobeta c'était que élection yango. Meilleur de la RDC et sa présentation de meilleur. Ce qui olingi bati ayoka. Olingi ba portrait ya bien. Oyo ekoki koleka bisika nyonso. Ba portrait o basali na sens ya bien. Na ndenge ya ba meilleur. Talaka kamona musala na bino alobi asalela yo portrait ya campagne. Hein? Talaka mwana musala alobi ke asalela yo portrait ya campagne na yo électorale ekozala ndenge nini. Bisika nini bakoboya kolekisa yango. Donc masolo evandi awa numéro na biso ezali wana so bomoni bande passante ezana kati ya koleka ezola kisake meilleur de la RDC toza disponible pour na rendre bino ba service ya qualité ozana ba élément de preuve na domaine nyonso ozali oza professeur écrivain ozali artiste musicien comédien ozali mandataire public qui fonctionnaire nani na koloba lisusu batu nyonso ba commerçant bolingi ba produit na bino eyebana meilleur de la RDC to mi pesa musala wana ya kosunga bino ko pesa bino musala ya qualité. Les problèmes ezaka ki o convaincre biso avec les éléments de preuve parce que na émission oyo to lekisaka n'importe qui te to lobaka pe n'importe quoi te soki boyoki makambo tozolobawa ezali pona kokumisa batu te pona kosala soki ndenge nini te mais tozoloba ba makambo oyo ezali réalité oyo ezomonana na miso ya mutu nyonso oyo batu mususu bazobomba na tiroir bazolinga kobinisa yango polele te biso tozozwa au moins courage ya kolakisa baninga ke non na Congo makambo mususu etamboli quand même par rapport tozala kaka na mabete bana mboka tolongo na mabe to banda kolakisa mboka na biso mabete biloko wana ezongisi mboka na biso sima et comme lelo ba visa ya libande comme problème okende bo il faut soki ba moni oza congolais il faut ba contrôler yo balandela yo makambo ebele alors ba mboka mususu baza à l'aise eza bien te to beta kapeli solo ya bien pona mboka na biso mboka yekende liboso hein to encourage akape makambo ya bien zo salema pona mboka na biso to banda ko luka élection yango yi to banda ko luka passation des pouvoirs pacifique yango yo tozokende envoi nango soki bato balakisi déjà volonté ya malamu to yeba na ko soutenir bango to appuyer ba initiative ya malamu pour aider to atteindre l'objectif intérêt na biso commun ezali mboka na biso to kolinga te que un jour to encourager bato bakoki ko ya ona minduki to sala boye to zonga lisusu sima biloko wana ezaki to kote mwana musala na bino toujours na suki wana meilleur de la RDC yango wana na yebisa kabino ke molimo ya tata ezali kolona nga epesaki nga makoki etiaki nga mafuta ya kolobela mutu mabe tika mabe ya kolobela babola ya kolakisa malamu pe kobebisa kolinga te ke malamu mabe eyeba na kokota na mboka kolongola ba prisonnier ya molili ya kozongisa bato mabe na nzela koyebisa tata mukolo ke tika kosubaka na nzela po bana balekaka ozola kisemage ya bien te tika kofinga ka publiquement tika kobundana mama na tango bana bazali mama tika kobimisa ka ba bêtise na munoko na yo batela bongise elateli na yo comment okoki ko se comporter yo mokonzi tika kolinga bana misala pasteur yeba ke bandimi bayaka kosambe poso ki tolobi bongo o akominani toloba te totika yo sala mabe exemple nini tozo sala o professeur o yaka kotangisa to yaka kolinga bana bato o yaka kotangisa to yaka kolia mbongo bino surtout ba professeur nde bato bakomi koboma mboka oyo bato bazoya na bana na bango po baya kozwa connaissance yo zoya ozwi mbongo ya bato wana ona zotiela bino point après kotiela bango point opesi bango nini lobby mboke bénéficier nini tala ndenge mboke ezokufa soki tolobeli yo tosali mabe toloba te
pona nini bato bazolinga kozala na impunité. Bato bazolinga kobika na se ya masumu na ba corruption na biloko ezanga tina. Tokutani masolo esilite responsabilité tokobanda kozongela oza pena ba argument oza pena ba idée ya bien benga biso oyebana toyebana kosolola lolenge nini okoki ko participer na émission oyo po totonga mboka biso nyonso. Tobimisa makambo ya bien pona mboka na biso. Meilleur de la RDC yangwana. Na pesi bino merci parce que bozalaki fidèle et bandeli pe suka ya émission oyo. Ata bofingaka. Ata bolobaka ke ndenge bolobaka wana. Ba mususu ba komelinga, ba mususu ba benginga pona kofinga kaka ke boni yo komi kolobela batu boye. Tolobela ka batu te, tozo présenter ba acte ya bien. Tiango na mutu, tolobela ka mutu te. Tozo présenter malamu. So mutu asali malamu to présenter yango to suki wana. Et so asali mabe, to yebisi eke etika mabe. C'est ça meilleur de la RDC. Botika la malamu. Merci bana mboka, merci Balandi. Il y a émission meilleure de la RDC. Toza déterminé à kokanga fraude à tous les niveaux. Après Liwaya Lumumba, indépendance ezalaki lisusu te. Mwana musala na bino toujours toyebisaka bino ke tozali wana pona ko servir bino. Yango wana lutte contre la pauvreté et kozala une de nos premières priorités. ezolakisa ke Kabila alingi te baélection esalama. Umeya Kabila, S'il n'y a pas élection, Kabila doit partir. c'est dit Umeya Kabila. Soki le 23, élection ezalite le 24, tosengi indépendance na biso. Kaka na masolo ndenge ezalaka toujours. Ezosala pasi, toloba te. Vous servir, c'est notre devoir. Et surtout dire la vérité.